invaders. I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Space invaders. I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Where do I belong? Can you take me home? Take a look. I'm the alien from outer space. A seed in my face. Your solar system just ain't mine. Bienvenue dans votre émission qui est intitulée Popone pour le mariage. Nena bakaka allo bonjour. Bana ko benga ba mama to benga ba papa. Émission na bino yango ebandi Popone pour le mariage. Na seki parce que na sepeli pour na retrouver bino. Ah dans la carte Kinshasa na ebisa ki bino. Na la baka na eka mission de service. Pourquoi mission de service? Parce que na osa musala oyo bino bolingaka. Na ko tambola ne boyebi ki émission na biso ezalaka. Vous aurez toujours besoin de bateau, vous avez une expérience dans la vie. Vite, tu as dit émission pour le mariage, vous concerné la famille. Vous aurez toujours besoin de l'expérience dans la vie pour édifier les jeunes, pour le mariage, les fiancés, même bateau dans le mariage parce qu'on apprend tous les jours. Il y a un tambola, invitez-moi pas comme les autres parce que mingi baye billet, mingi pe baye billet. Il y a un représentant invité dans l'ambote, nous avons bien précisé. On a une émission dans Katia Kinshasa. Kinshasa car boye na balabala te, mais na Katia église, nous avons présenté bino invité dans là. Bonjour maman Germaine. Bonjour maman. En tout cas maman na robana na kopesa merci. Na ndengo ndimi ko yambanga na facilité. Et y a la facilité en tout cas na sepeli. Maman ko se présenter na bateau bazotala. Ngai naza maman Germaine Ilunga. Nakala par exemple maman Sakumbi pour naza veuve ya papa Sakumbi Inongo Dominique oya kufaki ya 5 ans. Naza maman bana misato pe na kolisi bana ebele. Ah d'accord maman. Ah papa ko fait le pécalaté hein. 5 ans. 5 ans kaka. Donc c'est récent hein. Très récent. Ah bon, que cela me repose en paix. Amen. Ah d'accord maman. Maman, ce qui vraiment na uti kuna la mboka la biso musika à Paris na eti na kokutana na maman na solo na yo. Ndenge okina lobi ke émission na biso e concernaka famille. Les émissions moko à la base on a les traiteur. Donc société d'anglais service traiteur décoration la Providence. Musala na sala yango wana et voilà na combiner musala mona musala o ya mariage autour de ya ba famille parce que on a besoin d'apprendre, comme on dit, on apprend tous les jours. Nous avons une expérience dans la mabala, vu que pour la psychose, on a une expérience. Voilà. Une expérience, maman. Il y a une qui partager dans le bateau, maman. Nous avons besoin que le bateau soit la biso, bon, ngai ndenge na lobi na lobela nano mpona likambo na ngai na vivre mpe nazali, c'est-à-dire que ngai nabotama na famille moko catholique, naza mwana mibale ya famille monene. Na nsima natangi na institut supérieur de commerce. Après toye kokutana na papa Sakombi. Oyo papa Sakombi azalaki moto moko déjà asali vie, c'est-à-dire azalaki déjà na basi ebele, azalaki mpe marié, auto divorcé. Ah, divorcé. Divorcé. D'autant que vous qui papa divorcé. Qui entre transition, tant à loin na mariage à Liboso. Na mutu na yaza ko kamasi mususu. Yozaki wana te déjà aux autres ça papa ba pilipili allez, ça il va pas divorcer maman. Non, il faut dire que quand vous êtes en amitié avec quelqu'un et quand vous êtes, je ne sais pas, aspirante dans mon tour, autant espoir de Yakubalaye, aux Kakami, simple, connaissance, sans objectif, les forcing pour côté dans le mariage. Parce que tu te dis en toi-même, je le connaissais peut-être, hein, bonjour, toqué restaurant, mais sans objectif à côté de parce que vous voyez que tu as un problème, tu as un divorce. Donc, vous avez qui petite amie comme une copine, parce qu'il n'y avait pas d'issue, on n'avait même pas de projet. Hein? C'est-à-dire, hein, ton bon ami, ton sololi, ton connaissance, sans pour autant forcer les choses, d'autant plus qu'il était divorcé, c'était un problème chez nous. Papa, parce que très catholique, il ne m'a jamais eu.
Et puis j'étais aux études, hein. J'étais jeune, je me disais non, c'est pas pour maintenant. Hein? Donc, quand tout ça, ça s'appelait la jeune, toujours là, chic, choc. C'était ça notre période. Et bon, maman, nous balobaka, nous balobaki, linga mobile akufela mwasi, mais oyo a divorcé. Mais il y a le col linga qui mobile a divorcé. Et c'est pas ça qui nous dégaine na ton bon vivre papa. C'est le contexte que tu dis. Dans la loba, linga mobile a divorcé, que linga mobile a kufela. Pourquoi? Parce que le divorce, nous sommes mal amoutis. Divorce, c'est un koswana, divorce, c'est un koinana. Hein? Nous appelons notre nom, qui est peut-être ce bazoyo qui est vraiment. Divorce vraiment et ils ont cassure. Madame, olinga muto divorcé, que muto a kufeli. Parce que muto a kufeli. Moi, je suis kufi, azaka toujours malam. Atazaki mabe. La défunte, elle était comme ça. La défunte, elle était comme ça. Donc c'est comme si balongola qui n'a pas ça moi si naïe, nano assis ne pas ça te loyer juillet. Mais nous tous divorcés, il y a des disputes. Ouais. Oui. Comme bokaboni na bakanda, bokaboni na balani. Donc on a elle n'était pas bien. Elle était comme quand tu m'avais c'est pourquoi je dis madame beaucoup va la divorcer que on va la mutu akufer là. C'est vrai, moi je vais passer la kero babakano na mobali oyo akufela mwasi ki o divorce nzoka okufela zana na posa okufela zana na posa mwasi na ye abanda ko comparer yo na ye abanda kaka ko loba ye aza ko sala boete yo sali boye e ko sala problème ozana mbanda wa zate mbanda wa kufa eza malamu te. Et bon, on est divorcé. Comparaison à ex, c'est ça? Oui, des fois, hein, on te dit, bon, voilà, ce que moi, je n'ai pas aimé chez elle, c'était ça. Je ne veux pas que tu te conformes aussi au point de la bango. Voilà ce que je n'aime pas. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Alors, ça y est, pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, toi, tu dois marcher. Comme lui le demande. Ok maman. C'est vrai au lobby pour papa Abisso ça comme question me repose en paix. Na yebi que l'autre est dans l'église. Oh yo mo leoza pasteur. Voilà. Oui maman. Avant la kinde na moi mozindo. Na yo ki babi qui dans l'assemblée les femmes se taisent. Oh lelo na moni pasteur femme ba komi ebele. Est-ce que ça normal moi ça la pasteur ou pas ou par sentiment ba maman bazo comme ba pasteur ou ils appellent autoriser la Bible que une femme peut devenir pasteur comme vous l'êtes aujourd'hui. Oui, le pastorat ezali appel ya nzambe. OK. Mais tout est oui que la mukala tongo le bien comme pasteur. Ngai dans un pasteur ça fait pas longtemps, ça fait 1 an seulement. Nous sommes dans la qui résidente à ma femme de après ça balobi il faut na sunga na mibali na basi après singa qui pastorat oyebi appel au te ki panzana batu biso nyonso aba toza kokambama na molimo santu azalaka na sexte comme Paul moko alobi il y a ni grec ni juif il n'y a ni homme ni femme mais bango atelemeli kaka que la femme se taise, la femme mariée se taise, qu'elle puisse se taire dans l'assemblée des saints pour qu'elle puisse poser des questions à son mari. Oui. Maintenant, et les autres femmes, et les veuves, et les jeunes filles qui ne sont pas mariées, vont poser ma question à Nani. Tu ne vois pas que verset on est allé un peu incomplète. Et puis, ils allaient qui dans le contexte nîmes, dans l'église à Corinthe. L'église à Corinthe, il y avait des femmes qui dominaient leur mari, qui faisaient du coup, c'était une église de désordre. Alors, Paul a bimisi le Lobawana. Mais nous, maintenant, quand Christ est venu, tant que na Samaritaine, alors Dieu cherche des véritables adorateurs, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Comment se servir en esprit et en vérité? Nous sommes l'adorateur. Hein? Parce que tu vas lobby, pour la lobby, pour la sensibilité, pour la mais moi je suis ce que Dieu dit que je suis. D'ailleurs, on a comment d'accord, maman. Comme pasteur, na moni pe atwa na kati église, ozo comme église. Vrai comme pasteur, mais tozo na posa monke évexé yote, po to yebi biso nyoso yote, toza bana Congo malgré tele to vers mboka ba païen, toza bana na ba ka Congo te na baneti bana Zaïre parce que na botem na tango Zaïre, tango Congo te, Congo yo kota lisime na botem na tango Zaïre na ki Zaïroise.
Mama, toyebi ke papa na biso, mama na biso, oyo basala mingi na gouvernement. Bazaki bato oyo balingi kokota mingi ndako ya molili. Bazaki balingi bisimba nsima. Sikoyo. De fait papa na biso. Ye na kati ya bisimba simba, azaki na bisimba simba upa. Mais ye moko alobaka yango na témoignage na ye. Oyokana na témoignage ozaki mwana. Ozaki mwana, ezaka internet ti lelo te. Soki na internet oyoka témoignage ya papa Sakongo. C'est attends yo ki mena posa mama. Mama pe aloba parce que yo ne boki linzaka na musapi. Bozola ne bozola mukana ye. Tokoki koyoka papa, tokoki papa mais tant tokoki pa ya maman. Et pas ya maman, c'est très important. Oui. Papa, il n'a pas caché sa vie, il a dit ouvertement sa vie. Dengue Azalaki, adepte à Satan, Dengue Renosaka, il a été très fort dans ces histoires et il l'a dit publiquement. Parce que maman, on va papa dans la parce que moi, c'est un bel secret. Maman, bon, moi, c'est un bel secret. Oui, oui. Mais puis, on a papa, bon, maman, c'est quoi, il y a papa, il y a un bon bel qui ça dépend, il y a un modèle nini ya sibakisi na ye. Parce que ngana moni loko moko te apesa kingana simbela ye. Chambre moko te ki maman Germaine là tu ne rentrais pas. Oui, là ba interdit ezalaki. Au fond l'armoire te. S'il y a une période à kangi chambre moko abi kokota mikolo ya bate. Au banda ko yeba ke ko kangi bosek ya. Ye moko ko yebisa ye. Ah OK. Alors ça ne fait pas ça, n'entre pas ici, ne touche pas là-bas. Ne t'approche jamais de ça. Après que ça va interdire ça. Mais tant qu'on peut que sur bon on a interdiction il a dit petit na bana. Oui, c'est na bana. Bon les chambre na biso. Ah d'accord. Hein, les chambres bon, les enfants ne pouvaient pas jouer dedans et tout. Mais pas là, tu vois bazar miniqué, pas la miniqué tu peux ça va mon bakamwana et puis ça concernait plus l'homme et la femme. OK. Mais pour appeler ça ngé loko na simbela ye non. Et bana ko bangisa OK, tant besoin na papa qui vous avez aveuglé par de l'argent, bon ezali, naza bien véhiculé, je voyage tout le temps, j'ai une très bonne vie donc je dois supporter ça. Non, il faut comprendre ça dans un sens comme ça. Au début, quand on te balance na papa na ibaki nzambe te. Hein, na o mona normal. Ça ça le belanga na sa politicien. Biso na kati ya politique balukaka biso tokufa to donc kana bakisi. Alors biloko eza ko na protection nanga. Alors ce que moni mutalobi eza biloko ko na protection na ye. Il faut l'aider à être protégé. Hein? Moni o respecter ba norme na ye. Tout le monde normal. Mais maintenant tango ngane ko dibela nzambi. Ba enseigner nga ki biloko protéger. Oui, protéger par rapport à ce que les politiciens. Non, il y a pas qui n'a pas bainemi na yeba za bainemi nanga. Donc il peut faire de la protection. Parce que yebi tango papa balanga, papa langa exigaki na ba makango ba boya bango. Hein? Papa boya na makango. Ah, ça qui na bango ba installer tout ça. Ba kuma bainemi nanga. Ba to lokanga, fallait na za protéger. Donc pe na zangi na médaille moko ya 125 esprit na tambola bango na libeli. Pour la protection nga. Alors, maintenant on est kondimela Yesu. Batenga balobi eza mabe protection ya solo ezalaka nzambe naye kobwaka yanga bwaki encore facilité ka obwaki na facilité après ozwaki ba retour te impossible parce que nazalaki déjà na kati ya Yesu. OK. On m'avait montré mon identité, on m'avait garanti que le Seigneur Jésus me protégeait. Donc nazalaki na kopanga te eloko moko te ozomona. Maintenant nakomi koyebisa ye mpe tala biloko na yo esilinga na yo naza susu makambo wana parce que protection nanga enda pesaka ngango nayebi na boîte. Ah papa nda pesaki ye mo kende ko salela na bato ne ba affilié nga ko na maison oyo bakotaki bango mpe batindeli nga médaille abi fini terminé na boîte asilikaki ozazoba boye na bona te nzambe azoprotege nga nde moni cassure ya ngai na yebandaki wana spirituellement omona. Oui papa. Après wana eh bien tango koyeba nzambe après si on commence au pasteur quand oyeba nzambe vie changé parce que neti nga nakomi kondimela nzambe nakomi kosambela oyebi biloko wana elingaka losambo te asentir déjà ke nakomi na monde mosusu abimi natiki kokende baboîte de nuit na ye ozomona na kati tu
Papa étant ministre, vous avez fait un boîte de nuit. Bah oui, c'est Oh. mon pinat. C'est ma diata. Oh. Ok, un enfant terrible, on a ma teba. Ah bon? Ok, on a ma tip top. On a eu ce qu'on ça bon pour papa qui est ailleurs, Tobi Non, mais la routine à matos à la race. il a qui jeune, tu sais. Quand il a dit qu'il n'a pas à vivre. Hein, il est jeune. Vous avez qui femme jalouse. Oh, pourquoi j'ai les yeux zanga? Ah, encore un bon on est bien. Attends, bon, mais c'est belé, mais on va pas dire qu'il te quoi. Ce qui est tiki, c'est pas resoyé. Encore parce que ça va nous là. Na bokonzi na kitoko na mbongo. Bongo tikeka. Il faut la rara. Il peut azo que la ngasa on appelle nos autres les. Quoi il y a Ezeki parce qu'on les gagne dans le monde. Non, c'est un homme bien. Avec confiance. Ah OK. Il a confiance. Alors, batu babanga mingi ko bala moi c'est kitoko bala moi c'est pembe ça va problème boy je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est kitoko baza l'attirance moko hein parce que nous il faut battre la bango. Le faut passer à pembe. Oui, on a beaucoup de doléances. Hein. Comment caméraman a filmé biso? Ah, t'as la vision. T'es aïe bioté maman. Aïe bingate. Ouais, biton to koti. Aïe pe na maman yo wana bi na bi bitumba beauté. Oh. C'est vrai. Alors c'est un homme non? C'est oui, un petit mais c'est un homme. Bon, il a son appréciation hein. Alors, bon, imagine-toi, nous, on a 60 ans. Bon, tant qu'on a 25 ans. Maman, 60 ans? On a 60 ans le 5 novembre. Bon, tant on a 5 ans, mais 60 ans, mais et là, bon, oui, j'ai fait 60 ans. Ça, le Saint-Esprit qui me rajeunit. Il faut qu'on me sente moi. Amen. Parce que nous, on a 60 ans. 60 ans, j'ai 60 ans. Nous, on a 50. Moi, on a 31 ans. Nous, on a 50. Ah bon, c'est 60. Quand on est sûr de soi, on dit son âge sans complexe. Ouais, pourquoi? Pour passer des beaucoup on te bat pour ma cara, on te a âge dans pour l'année. On te n'a pas âge dans le bon. N'est pas ni bon. Oh non. Les tingala la bomba la ngate. J'ai 44 ans. Alors. Pourquoi cacher? Bah tu vas bomba âge mingi. OK maman, on est c'est qui n'a pas de parenthèse. Voilà, tout nous te bandingo yamba ki Yesu. Pour na otika makamuni soto mabe, pour comment ya Yesu lelo. Nayambaki Yesu suite accident moko papa asalaki na Bruxelles. Ntango asala accident na grave kote hôpital tout ça leki na nga nde abandi koteyanga na telefone tobanda osambela nzambe tout ça tobwaka biloko nyonso tozalaki nango omoni eprotege biso te omoni ndenge accident esalami nde wana nga nayambaki Yesu. Bon mpona papa c'était facile. C'était facile pour vous pour nakoyamba Christ avec nango difficile que batte yo ya ebele. Atenga pe apesanga ba preuve na Bible que nyonso tozosala wana eza ntina te. Parce que le départ, la base était bonne. Parce que nous, on a grandi dans une famille de cité. Mais oui, c'est pas papa. Alors, je n'étais pas vraiment en profondeur à moi. Donc, c'était facile aussi de sortir. Il a fallu, là, je l'ai convaincu en posant des questions. Et puis, j'ai laissé tomber, j'ai enlevé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher avec Dieu depuis 1983. Qu'il est long. C'était facile pour moi de laisser tomber. Ah, ok. On a passé un message dans le bâtiment moi tout ba commerçant qui balinga qui signe ba homme d'affaires na passé message pas à papa Nikonzao na Paris kuna grain des as ah ça va transfert na kocha mona qui cité moni une fois la na makamama zolo ba et servera na hote qui se servera papa toka Nikonzao qui se ko simba te fule le qui sur le président chinois nzamba sa pa mole de gens là qui se ko kende te Christ kanda likinyos qui ça likinyos parce que bakisi wana eza biloko nzambe apesaki biso na mokili todomine yango banzete bamwa nyama bamwa baposo to banini tozolata nyonso wana eza na domination biso toa banzambe ti tona esprit ya nzambe na kati na biso donc tokoki komata biloko nzambe apesi biso todomine te ekoma lisusu banzambe na biso parce ntango nazotia mwa eloko na poche nakomisa yango nzambe ti neti nalatakola na medaille soki nabosani yango fo nazonga nakende koso oyo nzambe nanga tikali nakoza protege te non. En fait, dans l'assurance que celui qui m'a appelé, celui qui m'a créé, c'est Dieu. Il est au-dessus de tout. De tout. Ma fétiche, ma ligne. Il est au moment où il s'engage. Exact. Il faut avoir l'assurance qu'on a protégé dans les âmes. Comme ça, tu es sécurisé. Et ce que vous avez à Kubanga, vous avez banga nyoka, vous avez banga museleket, vous avez banga mabiloko pamba. Pour que vous ayez la sécurité, vous avez protégé. Donc, on a l'assurance quand on a mis la Zambéké. Atakisi atakotelinga nganga ya ndenge nini atoke end okozwa nga te mpe bazwa nga te
bamekanga basala nyonso balala bacimetière ezwanga te naza kuna te mpo nzambe nanga azobondelanga. Tu vois, il faut avoir cette idée dans la tête que je suis protégé par le Tout-Puissant. Il n'y a pas supérieur que Dieu. Le diable même reconnaît la grandeur de Dieu. Bon, ok, donc banga. Ok, donc on a qui pour avoir quoi? Hein? C'est ça d'abord cette assurance-là, cette identité en Christ. Alors tu es protégé. Ok, maman, nakanisi bato baotala biso mingi vraiment baroyoka likambo oyo olobi. Oui. Ke nzambe nde aza au-dessus ya biloko nyonso tu. Kisi moko te koleka nzambe na nguya. Kisi ya mokili foka ajuste awa kotisa boye papa mona pasi. Tantôt olia kolia na cimetière na bademo ota boye basukolo boye pesa mbongo sala. Donc ils ont ajustement ok epa nzambe soki ndimili mbala moko c'est pour toute la vie. Ozaka kokola na molimo ozokokola na molimo ozokopercer na molimo ozograndir c'est tout. Ok, c'est quoi la responsabilité aux gens na église ozoki ndengeni? Bon naza responsable naza na ministère mpe naza na église. Donc ministère nde omoni lelo bafemme kaka ministère ya basi kolakisa bango kotambola na nzambe mabala ka ndenge ozosala émission mabala makambo ebele ebele tosala tokotaka ntina makambo ya kati tokotaka ntina makambo ya kati ya chambre bana kolamba makambo ebele tozolakisa basi koprépare mpona kobongisa mabala mingi babala ezoningana makasi ozomona satan alingaka mariage te satan alingaka kobebisa bamariage ya bana alors tozolapesa bango baespérance ata mopepe ya ndenge nini bakoza na yesu yo nde okozwa victoire na baningisi yo ndenge nini yo oza na makoki ya kochange situation par la prière par bizaleri na yo changement ya comportement na yo tu peux récupérer la situation. C'est comme maman. Le col obala qui papa qui déjà divorcé. Na simano papa qui basi mususu. Ah, na simano ezangaka. Ba petite copine bazalaka toujours hein. OK, mais mutu mo apikola ko ne bonga oza ki azaki te. Non, maningisa kinga. Mais ba pikola kinga te. Ba pikola ki te. OK, donc ba ko ningana ezaki na ngombe. Ba pikola ki te. Musunye zaka musunye. Naningana malgré nazaki na Yesu. De temps en temps ozongi musunyi. Osiliki après de. Okanyi biloko ke. Akanga ata deux fois alandanga abondelanga nazongi kaka mpona yoveki na mission moko mpona ye na kati ya libala fale nzambe alobaka na ngai fale ye mpe abongola motema tika biloko wana po asalela ye mama sikoyo lokolo obaki mobali moko azaki divorce ntango mobali eza divorce okoko vivre na ye ndenge nini mpo basi mingi ka ndenge eza moins de ça yango mwasi na ye baboyanaka mpo mobali oyo aza na ve yango avandaka na basi te soki ozovivre na mobali aza divorce mpo ogarde mariage ovanda jusqu'à ce que la mort vous sépare nde kabolo na papa. Est-ce que vous pouvez parler aux femmes divorcées ndenge ni bakoko vanda na mibali mpo badivorce eleki ebele soki obozwi mobali aza divorce okoki kovanda ne ndenge nini pour que ozala na ye ti kaka liwa esala nini ekabola bino parce que mobali akodivorce na papa ki na basi combien avant yo wana oyeba nombre te azalaki ebele mais ntango yo moko officiel sans compter les à côté mais ntango yo ovandi na papa malgré ozalaki na ye alandi na nsima mais yo moto okundi papa okoyebisa bamama wana nini po bavanda bamibalo badivorce po kogarde mabala na bango oyebi mwasi soki aza pembeni ya mobali nzambe abengi aide semblable ekoloba nini à partir na yo ata moto soki azalaki mabe akoki kochange selon ton comportement à toi oyebi biso nyonso ntanga ata nakotaki libala nazalaki nane na bongai okomonela nga te nga mpe naza kitoko soki osakali na nga oza mais sikoyo ntango nayebi nzambe alobi na nga mibosana sala tu mpo oye mpe alanda yo na ngambo ezaki facile te parce qu'il faut kozala ya kobukana mikitisa soumission ekoloba nini mama oyo otyoki mpe papa na kisi te mpo azalaka na yo non kisi na ngai ezalaki yesu omi kisi wana eleki bakisi nyonso mais ça a pris du temps nasalaki 7 ans avant se convertir nasala boye oyebi kitoko na ngai evanisai na ndako malgré ça aza koluka mosusu otali mpe bamosusu yango bakopene ata na yo te mais oyo même il cherche quoi après tu t'examines tu dis non il cherche peut-être le calme mpo nga naleki matata mpo nazoswanisa ye soki aye alors na change côté ya bamama wana te ya bamama wana matata baswanisaka mibali tout le temps ntango na change natiki d'abord zuwa natiki lolendo
wana za koloba na ya ososaka na ngai ya mpe mbali biso baoluka ngai kaka mpo nayebi nzambe soki nayebaka nzambe te mbe nakei ozokona monoko wana eza kotia mbi okende ti epala bikende ti eloko nini ezopekisa okende ye mpe azalaki kinoa ye mpe azalaki na monoko eza solution te natiki nanu lolendo natiki koswanisa ye nakomi kosala mosala na nga bomwasi po ya moment donné natikaki na kolamba naolambela esuti nakomi babone azoservir ye au contraire nde ozopesa monguna terengela ye ya ozobude donc epa bamakango ya basoin intensif balongoli ye veste batie makolo na mai yo soki aye ozokipe otaleka oye mais kuna chéri ayambi ye babese entouré ye mais yo ozobude ye na butu olali na jeans na ceinture ye kuna si asombi to babiloko omoni abasa pino paris to bavoile to banini to bastring aosala badefilé de mode ozomona ye ozoganye ye ozoperdre na erreur basi ya ndako ebele bazobude loboko na litama azokanisa ngai nafandeli ka bana ofandeli bana libana eza elengi olexcellere pamba tala biso tikala bavivre tokomi kolela libala eza kitoko donc ntango na ngai na change sikoyo natiki karater na ngai mabe soki nakangi kanda une semaine alobisa ye eza na ntina te azalaki mpe kochange te wana ekososola biloko wana bi eza na ntina te nzambe ye moko nda kosimba ye nakomaka kobondela nzambe yo mpe esimba ye me ngai natikali boma nazongi mwasi ya ndako nakamati 3 charge nandi olamba nandi olobisa ye nandi kosekisa ye moto aza kozonga 3 heures moto moto kozonga 20 heures moto azali kozonga 23 heures komi kozonga 20 heures tokomi kosolola tokomi kobima lisusu tokomi koyeba restaurant nazongisi ndenge nazalaka ata namoni likambo nasololi yango kaka banalmanga namonaki ntango na ye wana ayaki nayoki lisolo azali awa aza mpe na hotel boye etali ezoyoka te eleki yango kaka na lisolo boye amona comprendre anayebisi yo oyebi yango ndenge nini nayebi ya na ntina te me yebaka nayebi mpe osali yango problème te eleki nango kaka boye ye moko mpe mindi kosécurise malembe ti mokolo ye mpe ayambaki yesu achange totalement nazomona. Everywhere you people go, and I'm a station of distraction. It ain't my game, completely insane, and so your game is over now. Space invaders. S'il vous plaît. Applaudissez pour Monique qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez Monique qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là, vous la voyez ici qui va sortir dans les parkings. Vous allez sortir le plat de Maman Niki ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Merci. moko zana témoignage moko kitoko na sir makambo lebi kosunga mabala ebele. Maman, ça sert à rien pour ça ngambali concurrence. Ça sert à rien au boudé. Ça sert à rien au kolamba au boya kopesa na mbeto, ça sert à rien. Yo ndozo me faire souffrir pour kuna bazo satisfaire. Ba mususu ka yo est-ce que ce mobile ayeta minuit 1 heure ba mususu ba balingo kopesa bloc. C'est kana sina la kina la bloc ya pour la nuit.
Ça aussi, c'est bon, on est maman. Non, ce qui a été tard, il y a pas de somba basani ya thermos hein oui basani ya thermos la poto na moni yango te mais awe ça biso ko tonante biso pour la micro-ondes bino ka micro-ondes mais non micro-ondes ko tinda olamu basani ya thermos c'est quoi kosola mifuno moto kotie na thermos et gardez moto biloko nyonso chauffe yango à degré moko otie ele na mesa hitango kota kaka afungoli porte azana fungoli akuti mesa na isi salam akuti radio lisusu te mama ale na ye pe akekolala yo la tongi lobi kolongola ka basani soki mpe aza moto exigeant alingi ka biloko olambela ye osali yango comme il le veut mais kuna epa na bino c'est difficile biso toza soumise en Afrique koleka na Europe boleki fier trop badroit ya mwasi la femme amonele nga mpe nasalaka boye na boye mais mpona kopréserver mariage il faut moko akita moko azala ti ya kocomprendre soki ofaire comprendre ekote nga mpe nasalaka soki oye boye ndimaka mpe natielaka ota biloko na termo soki mpe na kosala si ça doit na mari compréhensif akondima mpe mariage na bino ekomi sauvegarde soki ona na posa oyebisa bajeune oyo bakota kati ya mariage oyo nakanisi mingi bato baza deja na kati bango bazwi part na bango soki naza na besoin oyebisa bajeune ndenge nini mwasi soki abali akoza na kati ya ndako ya libala parce que nga mosala na ngai yango ya mabala soki okote ya bajeune oyo babali sika ote bango mwa moke ndenge bakovana ndako ya mabala ti jusqu'à ce que la mort nous sépare ndenge sépare yo na papa oyebi na koyebisa bajeune boye dans le monde entier. Bon, je peux dire ceci. Le mariage est une institution divine. Quand Dieu vous met ensemble, quand vous faites votre choix comme il faut, c'est pourquoi j'insiste sur le choix. Il ne faut pas se tromper. Ceux qui vont se tromper, ils ne connaîtront jamais. Il faut que vous ensemble. Déjà dès le départ, vous commencez déjà à mettre votre fondation. Vous vous connaissez déjà pendant les fiançailles. Vous connaissez les défauts du mari et lui aussi connaît des défauts. Vous connaissez ses qualités et lui aussi connaît vos qualités. Et puis vous marchez ensemble. Tous les mariages sont bénis par Dieu, surtout quand vous connaissez le Seigneur. Vous n'avez pas droit au divorce. Et puis, par mariage, turbulence. Jamais à taba roi, à taba reine. Il y a des moments où il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes on est collègues. Et comme même on a divorcé. Il ne faut jamais préconiser le divorce. Il ne faut jamais penser à la séparation. Il faut dire que je suis mariée, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour un parcours. Il faut y aller pour la vie. Et puis, dans le mariage, c'est la femme qui anime son mariage. C'est la femme, parce que qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc le bonheur se trouve dans la femme. Ce qui moi, c'est à Siliki, bonheur est longue. Ce qui moi, c'est Gangi Bissar, bonheur est longue. Ce qui moi, c'est Aboy Colamba, bonheur est longue. Ce qui moi, c'est Aboy comme une personne en bête, bonheur est longue. Donc tous les atouts, Dieu compte sur la femme. C'est pourquoi elle appelait aide semblable. À équiper une réunion sur le s'appelle sa mobile. Parce que mobile va tirer la banyama, à s'appeler la quitter, va tirer la biloko, ça s'appelle la zanga qui est locomo. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, il l'ongoua qui n'a qu'à tinaï instantanément sans qu'il ne s'abasse. Ouais, mais ça, la camonde n'est pas l'oubli. Cette fois-ci. Donc, ce qu'on a cette fois-ci à mon tour, c'est qu'il y a obligé de passer beau l'amour. Au salé bloc, oui, mais ce qui est au salé mobile beau l'amour, il faut que la camonde me voie au colaïo. Il faut que la loco soit pas bimalibanda, tu veux que le mari batala. Mais ce que tu as dit, moi, si jeune, tu as dit que tu as dit que tu as dit ata bimili banda kozonga kaka ata sali mwa bakuna elibanda o akozonga kaka parce que yo za mwasi ya ndaki donc balobaka mère de palais pe ofandi na maboko ya nzambe nzambe kotika yo te ya kobundelaka yo toujours pe okomona libala na bino kokende ntina liwa ya moko to ti nzambe akoya. Amen, maman. Merci beaucoup, maman. En tout cas, merci mingi. Yambinga vraiment disposer tant na yo. Yambinga ka ate ba ki batunia so bazota oyambi pe bango parce que mingi ba ko profiter na makambo oyo lobi. Le seul ngata na saka émission na ba toujours une femme doit être soumise. Ça ba toujours que libala esima makana mwasi. Mama paye yo alobi yango parce que il y a des gens ba binganga même pour na nini soko zolo ba yo kotela kaka mibali baza mabe na lobi mibali ata baza mabe mais mutasimba libala za kaka mwasi. Ko corriger mo ba yo lobi boye na kanisi bato oyo
babenganga mpo bakondane nga mpo aninga loba nakotelaka mibali nakotelaka basi te eza kokotela te eza nalingaka ke biso nde tobongisa soki tobongisi mibali bakochange nde mama alobi ti celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais celui qui trouve une femme querelleuse ne trouve pas le bonheur celui qui trouve une femme douce mama ye moko alobi ke azalaka matata mais papa banda kokende po azokanga kanda une semaine mais papa changeaki mpe kaka te mais quand elle a changé akomi douce place papa asaki nini parce que base compara mpe na mobali papa ye kochange ntango yo okomi douce okomi gentil okomi kopesa oyo ya banda kolingo ozongeliki bomwasi na yo ye mpe achange maka merci beaucoup maman nakanisi so oza na mwa liloba moko mot de la fin comme on dit na bato baotala nayebi te oyebi mama nga mpe nasaka mpe émission mingi kaka sur le mariage nayoka mpe baka ebele mais nalobaka toujours mwasi eza mokuwa biso tobima na mobali na mokuwa donc mokuwa ata otokisi yango elembaka te mokuwa efo kobuka yango na machete donc mwasi eza na capacité na endurance moko likolo ya baproblème nyonso donc akoki kodominer tout ce qui peut la faire bouger aza na suprématie likolo ya problème nyonso donc mwasi eza na en elle toutes les solutions soki ya divorce seke ye moko nde alingi mais sinon elle peut changer elle peut remédier à tout ce qui peut lui arriver parce qu'elle a tous les atouts Dieu l'a comblé de tout la sagesse, l'intelligence, la douceur, la tempérance la bonté, la magnanimité donc elle est capable de sauver le mariage. Même quand elle est capable. Deux exemples, maman, bon, tu as la beauté à 60 ans. Mais papa, ça malgré que tu es dans sa vie, avant de mais bon, que ce nom me repose en peine, qu'est-ce que papa a zaté? Ah, mais ça, seule, femme seule, veuve. C'est encore une situation. Absence à papa. Ah, c'était dur au début, hein, les 2 premières années, mais maintenant avec le travail de Dieu, il pense les blessures, hein, la guerre de sa blessure. Maman, et puis papa, qui n'a pas beauté, béni, vraiment. Quand on s'en est pas la gloire de Dieu. Ce que le vin a balle à la robala, mais ce que le vin est la fin d'une année. On a une veuf, mon voyage. Ce qui est la volonté en Zambie, et au Salem, mais ce qui est la volonté, pour le moment, je n'y pense pas. D'accord, merci beaucoup, maman. Merci à toi aussi. Merci, maman. Félicitations à Moussala Nayo. Il y a la Providence. La Providence, en tout cas. Comme ça, on a Internet. On a apprécié Zamba Pambola. Merci beaucoup, maman. En tout cas, merci à Batroni, surtout ne vous disposez à la bino, quand l'émission la bino pour le mariage. Nous avons cette émission nous avons pour des arapes na bino comme nous bota la kamu. Au monit na Congo, na karaté que on a fait pédi na zone T. Na ko luka mama pour expérience na des zéro ça nene pour songa biso pour songa ba jeune mais bato ba déjà na partie yanda kuya bala na ko répéter souté parce que maman a lobi nyonso. Que le bon Dieu vous bénisse. God bless you. Nous avons nous bénir na bande tout. Bon. Maman c'est qui est? C'est na mulu ba te. C'est qui Chiluba. C'est qui c'est? Na ba juif. Mais là on dit comment on yinga mais ba yinga ba ba. Monga la katangezi. Ah, comment la biso zironde. Ah, kasi toza bande côté. C'est ça. Hein, tu uta iskamo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bon retour, bon voyage. Merci. Toi aussi on a tout lundi. Ah bon. Merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous bénisse aussi. Merci maman.
can you take me home? So all the people take a look at me. I'm the alien from outer space. I see it in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction. It ain't my game. Completely insane. And so your game is over now. The space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. The space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Là, j'étais dans la cuisine. Maintenant, je suis dans la salle. Regardez l'ambiance qui est là. Peut-être de penser la providence. Comme je vous l'ai toujours dit, faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. Je suis là pour vous. Paul Obambi. La photo. Vous êtes comme ok? Vous cassez quoi? Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Écoute Sam Ngombe. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Vital Caméré. Écoute idée. Très beau service. Comme vous avez vu là, l'Afrique mange pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.